Ni mwana na Eliane ne lelo azoloba est-ce que obi ke Eliane ana mwana na 3 ans botana papa na mwana papa na biso lisanga bonganga wana za ba commentaire à réseaux sociaux te Eliane banda kindumba depuis na époque flamand Eliane nenga za wana mama na bango ba oloba Eliane tanga yaka na 2018 témoignage na yaka nango alobaka ke ba violer na âge à 5 ans parce que l'autre zakana on a kanda ndenge continuer lelo comment paralysé eza passer ngalasi parce que soki bazaki batamité ya malamu bangaki ba mema passer na biso continuer boete ya ngo balingi ba nuire Moïse Mbi to ko comprendre ngo soki Eliane azaki na ba preuve te pourquoi antimaki que akende na makambo ngo kino la justice abandaki ndumba tuna bato bafanda na lingwala combien de voitures ya kotika e atuna bato bande ko bokola na lingwala Eliane aza muto abimina mibali ebele na vina parce que bino bolinga bo salir parce que nazolo bana mwana ya papa na biso ngalasi aye bango ke ba croyant ya papa na biso kutino tilo parce que na kanda yele lo bimi magistrat aya wana abima magistrat pona a soutenir Eliane na makambo ya ibi mutu na makolote Eliane ya d'abord na église ya Moïse Mbi na fiancé na fiancé ngwa kenda wapi akomi ko tchesu mutu Mbi bozo mona kembi azane sans froid Yama nazolo bana gérer ngalasi keba makambozo kota babike à la fin okozala juger keba pe bako kanga pe omoni ke ozamuta mbi ko beba sambisio ebele neti banani ba oyo yebi mwana oyo ye abota o bozo bomba abota na papa mwana ye vena papa na biso lisanga bom est-ce que moi nango yebi oyo yama ya mayebo papa Molière afinga mutukutu makamba komaka na mire papa na Molière o lelo ana problème ma misu na été soka ke Shinkan parce que ça un problème ma misu mazo lingana il faut la yoka le deux côtés agole lika pa na famille Eliane pour na yoki ke na makamba mbongo eza wana pe en plus yo député lelo za na parlement yango faut ba dissoudre parlement parce que bata makambo lengité bata kata parlement mutu lokola papa Molière o lino sali toza na ratia. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec un réel plaisir, chers internautes, de savoir que vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre en ce moment. Cela dépend de l'heure où à laquelle vous êtes en train de nous regarder. Je vous rappelle que c'est bel et bien votre humble servante Grace Parker. Une fois de plus, chers internautes, je vous présente que sur cette plateau, je ne suis pas seule aujourd'hui. Je suis avec mon confrère Peggy Titon. C'est avec lui qu'on va dérouler cette émission. Bonjour Peggy. Bonjour Grace Parker, bonjour Nabandegona Sobazola Nabiso na la référence TV. Bonjour Nadjo Lili Atal en chair et non, c'est pourquoi voir mon vieux JB Koumalouta, le grand pétrolier, le vieux Voulouzi. N'a pas un grand merci aussi. Na maman Nangaï, maman Emiline Zemba, donc Oazola Nangaï, pourquoi pas. Na Karine, mon compte d'autorité morale. Na ban membre tout bas chinois parce que Mikolo va passer un combo le chouchou bas chinois parce que na moto na vacuum donc un mois na Kinshasa. Venanga JB Koumalouta le big petit tika terrain vite. Moutazala qui te marié na tiraki ba charge ba gemima na tikela ba ngo charge ngamo na yesu ko récupérer chargeur na ngai na tiango na prise yango mikolo ba benga Peggy Titan international donc merci na yo Grace Parker il faut message na nga bongo. Merci beaucoup Peggy Titan na ndengo répond à invitation la biso en fait Peggy Titan na linga ki to meka un peu ko débattre à propos ya matanga ya mama Bokilo ya wera si je me trompe pas c'est ça non en fait eza ba rumeur mobo et lo ba maratro que banda héritier wata alongwa maison mère que moi ba polémique ezara entre héritier na vie na mais ce que j'ai constaté que to bisonyon so j'espère que ba kinwa nyon so balanda ki na ba TV
na ba écran héritier Watala be azala qui bel et bien présent dans katia matin en fait na linga qui o mec un peu ko éclaircir biso à travers oignon sur les cas qui na matang et puis par rapport à ba fanatique ba lobaka ke boye wera héritier Wata donc Peggy Titon ya on la linga penza yo moko pese la do balandina biso nyonso bayoka. Merci beaucoup grâce par cœur eza question na bané kozela attends baloba quelle militaire procède de la gloire l'orgueil procède de la chute héritier déjà santa ki yango déjà que bané ko kene déjà vers terrassé donc il faut yeba yango nazo bisa ba janvier na ba biri bino batu bané ko même héritier na kao boye ko comprendre que Weranson restera le père de héritier Watanabe boye ba pe que héritier Watanabe makila na eza na famille amampata ba impolitesse maramutu bobané ko sala tant Karine Mokonza lobaki yango alobi que non maramunyo soto chena set ozana besoin ko bongsana tout le monde héritier Watanabe achaka impolitesse liboso achaka orgueil liboso parce que départ ya héritier zaki déjà bien et le bébé c'est que héritier na basuka héritier zo yokana soute héritier mwana wenge faza déjà na ba succès makambo ebele parce que héritier oza ba Olympia oza ba bilo rebelle héritier mutu makasi na ye te na moni tunanga nini tango yambi Peggy Titan faut tika ngala loba parce que Wata abane ko comprendre makambo ti makambo so ezaka significatif tango zo mona ke no héritier abane ko mona ke omoni so lelo ke no to bombeli ba cher internet na so vérité c'est que to sala musala bien te batu ba yebi ke héritier na wera bazaki na problème so ke héritier na wera bazaki na problème te jamais ça lenga ke eninga na tango wera telemaki héritier ba nga zo peka 12 ba nga zo ka collate mais wera telemaki collate héritier ke atika lo na problème na été yem ba commissaire héritier nenga zali mais héritier tandis que ba gros de na ye na kozala mal accompagné mal entouré alinga ki sala lokola ki sala rivalité na Weranson ya ko sala rivalité na musique te na Weranson parce que ba Robino bazali aluka ba fali aluka ba tebele mais wera tikali papa na ye mutoto ebi ke azala mutema mabe oto ebi ke azala mutema mabe tchara tukal les avions na mon fléri excusez Peggy Titon en cas tu étais maintenant na tout na question morobo mais pourquoi ba fanatique à maison mère ba loba ke mingi wera andima rapena bana o abimisa te par rapport na yo est-ce que ba loba bo solo to ezala ngo juste ba murmure non wera loba bongo par rapport ba o bazaka ba impoli parce que wera son so tali na clan wenge wera son za muto azana bana na ba koko tango zo mona muto loko abina filé à reconnaître que Koko na Weranson ça veut dire que Weranson azana tout un clan ça veut dire que le clan wenge o ebimisi bana le font le 10 c'est maison mère quand on voit maison mère on voit Weranson tant qu'on a présence à Bill Clinton est-ce qu'on a qui ça les chichotaki mais tant qu'on a héritier Weranson a telemi ayambi héritier ça veut dire que héritier mikumba no zaki nango parce que héritier bobi ke bana aussi maisouté na minute oyo il faut batu bakota sko conscience na bango baye ba ke mi ange mi démon peut-être et ko beta parce que héritier a mis qui ici devant Weranson tant le bien que Karine Mokonzi autorité morale à la qui si héritier Watanabe komi qui dit ça tant Karine a mis qui dit ça qui boloba ki oh zali solo à 12 lelo moni yango maître ninja abetine kara parce que ngam tande ko bangeleza ka mwana na janvier na mezaki na era matanga siko moyen pe basala bango 12 ate siko baye ko mona ke bane ko kota bakota ki na potopoto héritier sa wera héritier osala lelo côté parce que wera ne mutazalo kwa support héritier na kati yote po mingi ba fanatique à maison mère pe ba lobara 100 watt lelo pe la maison mère eza tombé donc par rapport à ba départ nyon so salami na kati ya wenge donc to sentir penza sous mouvement à maison mère te do ba wata do ba musicien musu ba kenda do maison mère penza tombé to sentir penza vibration na te malgré album asike uti ko bima formidable mais penza to sentir penza te donc Wata c'est que azana e kara na makila na c'est que président Wera penza a ozwa sous remplaçant mo lokwa Wata te faut bandima raé quand même non pourquoi pas bongo nozolo ba bongo parce que Weranson est moi leader de leader tant aloba yango za leader de leader na kata maison mère bato bazena kata maison mère tant olo ba ka héritier ocha ba faire rigola wapi ocha ba miel de sang wapi ocha ba ya mabialo wapi excusez po Wata amibenga mwana na kati Wata penenga zabongo a succéda kaka bayana eloka ba faire rigola parce que faire rigola azaki chef d'orchestre chez Tanigola
Tant que vous avez passé le bazalaki. Donc ça veut dire que ne bandeko de maison mère de lelo. Donc opportunité za lisusuté. Bandeko ba yemba na bango mais mutoyo azana pifolo la héritier watana betolo bango héritier watana be vraiment bato ya maison mère peut faut bazala reconnaissant parce que muta simba ki maison mère na départ tant ba que les ba faire ba que les marquis c'était héritier watana be. Là on font les 10. Ngai naza d'accord nango na oyo lobby mais ezate que ne loko bongo ndé faut pe héritier mutu makasi pona manke wera. Vous pouvez ça mutu makasi pona babenga wera de la pente. Donc lelo yango monique Oueranson a fungoli motema na ye ala kisi héritier que c'est un papa parce que talara Oueranson a fandi mais a telemi pour l'héritier c'est un signe de respect à réciproque yango faut koyeba bango na bike mutu azaka motema ba finir comme musicien et ça vu à mon fléri. Est-ce que watati ayaki matanga wala zaki na idée que a bomber na ba façon mobo que po yaze la vie na ye wera a telema po pesa ye ba signe mobo ya ba respect. Non ça veut dire que wera ayaki ko rendre hommage. Aiki ko rendre un hommage na Mama Bokilo ou à pas Mama Bokilo ya héritier Watanabe parce que moi na héritier a obenga na kokolo abenga kokolo abenga maman civilement pata kokolo. Donc ça veut dire que tant ouera na signe respect ouera côté ma devant héritier parce que ouera zaki ofanda héritier tango ayika pesa yimbote ouera zaki ofanda ako pesa pe mbote bongo omona ba ken pia na batebele ton ba ki ouera telemaki atelemaki te batebele ba pesa ouera mbote mais ouera era héritier alaxi signe d'amour wana yango efungoli lelo na ona olo ba ke lelo total non parce que mi ange mi démon ce qui ouera tenga ke betate ozo comprendre donc héritier balaki sieka ke l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Si ayeki na kata matanga wana, ezape que symbole ya réconciliation. Parce que ce que zaki symbole la réconciliation, c'est ça les gars chuchoté té. Tant moins na babil bayaki, banana ketchup bayaki, batebele bayaki. Pourquoi pas tant comme héritier, bagangi donc ça veut dire puisque c'est un fils de la maison, voilà pourquoi. Parfois les rumeurs sont vraies. Rumeurs et les canons. Batu bayebi peut-être batu balo ba wapi vidéo héritier finga wera vidéo ko salate mais ba acte opposé ba biloko musu et salema batu ba comprendre que héritier watana avait un problème na Oueranson waneza yebani koloba yango te soko bombi yango c'est que batu oza kinois c'est oza chroniqueur c'est donc ça veut dire que tant batu ba chichota qui ça veut dire que ezaki na problème ozaki na kati oh lelo Oueranson ameki ko pardonner héritier donc ça veut dire que problème ezali soutenir maison mais donc bana wana ba finga la héritier et ba finga la héritier bana na le ba janvier ba biri ba immature ba mona ngo que héritier aza mayele koleka bango. Vous comprenez? Peggy Titon, je n'en disconviens pas par rapport à ma propos. On a besoin de sauvegarder carrière parce que Watanabe Babane est né vert terrassé. Naïbi c'est une vérité. Watanabe est un grand chanteur en Mbora. Oh, héritier Watanabe. Ah, parmi les meilleures voix en Mbora. Oh, héritier Watanabe. À quoi s'il a été? Je n'en disconviens pas par rapport à Ozoloba, mais il y a que nous avons l'embarami, nous avons été où Razaka papa. Donc, Talasiko signe respect. Naibisio Baken Piana Batebele Bayaki Wana Badefilaki devant Ouera. Mais pourquoi Oueranson à se mettre debout Yako Miyamba héritier? C'est un signe d'amour. C'est un signe de réconciliation. Tout ça, tout ça, analyse musicale. Moi je peux pas être contre héritier Watanabe parce que héritier Watanabe c'est la maison. Ata yaba gladi, ata yaba exaucé. Moi jamais la cause à la contre héritier. Héritier n'a pas besoin à sauvegarder carrière naie. Azala qui mal entouré n'a pas conseillé à bien être mais conscience héritier à moniquer balobara tel père tel fils azo incarné Oueranson. Si que ça Ouera sala na âge à héritier. Pour un héritier ko sala full wanete. Ça veut dire il y a manque, il y a considération envers Oueranson. Mais les autres conscience n'engo sali. Pourquoi pas te souhaiter sous bonne chance parce que héritier Watanabe de part héritier Watanabe ça bien. Tala mutuloko Fabrigas sali combien d'années à trop le matin Villanova attaque Dakar à Pamba. Mais héritier Watanabe na deux billes à carrière a osé Olympia. A même un musicien poto. Ça veut dire que héritier Watanabe Azan a beaucoup. Donc faut comprendre que Azan a été moi la maison mais Azan a qui la maison mais Azan a beaucoup d'avenir. Lelo Azan a beaucoup d'avenir na lelo na musique parce que so yo talent mag na ba orchestre oh lelo sera la stable. Oh ba vient na ebele ba omo ko le quoi ba faire rigola tout le monde a vraiment tantôt plus tôt mais héritier lelo répétition ça place bien ba musicien ba voyage aka azobeta ba concert pourquoi pas te souhaiter héritier bonne chance et tant que moi na Oueranson
Peggy Titon au lobby Penza donc par rapport il y a Marambo et les cas qui entre Werana moi na héritier si je peux le dire puisque c'est son fils et tout mais to comment on remarque ming na ratia internet ba YouTube Peggy to yo kayo trop par rapport à ba Marambo JB relation nini eza entre yo na JB po o et Polaraye la Marambo belé o etali BCBG. D'ailleurs j'étais avec JB Piana matanga Sylvie Mapata on a payé mes condoléances encore une fois de plus nazala qui on a président JB Mouna qui simple sans l'oralité à l'accès makeno aza leader de leader qui matanga JB Piana tanga qui na butu ay pataki batutu ba même c'est pas JB parce que on a dit lelo naza ni attaché de presse naza ni sanka ya JB Piana naza ka muto lelo na opesa ba valeur à JB monito monango à l'époque ba journaliste le quoi ba lukuku sampu wana ndenge ba bandeko pesa ndenge ba bandeko pesa valeur na ba lwa mo makiadi yango ngapelo na osala ngo pa JB Piana non ça n'a pas JB Piana est-ce que ça m'a je suis la personne oh le n'a pas sa valeur parce que dans un clan Wenge JB Piana a été le président il y a Wenge BCBG 4x4 oh bazaki bango tuna président Weranson le lot on a sa valeur à JB tant qu'artiste et musicien na ozapena mutumsu so moni pe o tuninga mambo héritier na Wera na lobby bien à Weranson parce que moi je suis de génération Wenge na maîtrise bien histoire ya Wenge donc ça veut dire que JB Piana aza mutoyo lelo il faut te passer belos pourquoi parce que de son vivant tout le monde a papa na biso Lutumba Simaro ba salela qui est monument tant azala qui en vie ce que biso ba toloka ba JB Piana bato ba tira ba œuvre ba osala maramba ba bien papa le mbazate ce que songa le na lo ba don funa zaka attaché de presse papa Lutumba c'est normal c'est un vieux à saliming na rate ya musique à Congo pourquoi pas JB Piana la génération au maintenant maintenant lo banga na lo ba makambo tango tuninga mamba JB Piana nabi na maîtriser histoire ya Wenge na yebi ndenge nini moi je suis la personne aujourd'hui nazo pesa kaka ba valeur ya JB peut-être musicien msous est-ce que eza la moi flatterie moko wana te que yozo luka lelo ko mala papa chéri po lobi pe o ko malora ba mususu ngana tsika lo tambola te c'est la toute première fois nazara na équipe nationale ba ne ko lobela héritier batana betant que papouche na mais ngana ba que je soutenais des artistes et musiciens sans exception ça veut dire naza chroniqueur musical. Lelo c'est la toute première fois qu'il y a un artiste et musicien. Il y a un moniteur dans le artiste et musicien PC dégâts. Donc ça veut dire qu'il y a un argument solide, peu vrai. Et PC dégâts donc disons dans yo toroko benga sous ba sankara to banani yango. Le lobby qui est un chroniqueur musical, analyste musical. Dans ça la rappel analyse ne sur les canaux internet. Ça veut dire qu'il y a un besoin de benga sankara attaché de presse parce que ba mosaka ba rojenga ba déjà la BCBG. Ngana chroniqueur. Et que yo pozo luka impact na ona ndenge na yo. Ngana zo luka impact, no luka impact pour mamba JB Piana pourquoi? Nazaka muto déjà que non sauve na ngaboué, naza muto déjà naza déjà na kilo na kati internet. Quand je parle de papa chéri, na sens moro ya bien sans critiquer de personne, nazo lo baba valeur ya JB Piana. Donc ça veut dire que naza un argument nanga. C'est que ndengo za JB Piana lobby peto ko mono pa yansone lisusu tout ça c'est dans le cadre loyal on peut le dire puisque lobby que au soutenir déjà Wenge bandaka dans oza mwana Wenge makila donc lelo so roza la JB donc y compris que lobby au cause la na vieux wera. Naza na peut ba valeur au nazana historique na bango on a maîtrisé histoire na bango parce que je suis de la génération Wenge et si après JB Piana pourquoi pas Weranson parce que Weranson aussi a fait beaucoup de choses dans ces pays na maîtrisé histoire na bango donc je commence et là t'es que né na ba génération msou ndezo bima parce que bango baza suite il y a Wenge donc je commence avec JB Piana jusque place na Osuka et puis na otala muto au peke na maîtrisé histoire na op muto azana kilo na musique ya mboka na biso na pesa ka ba valeur et ça ba bloko na bandi batunsu ba idéologie parce que na ina idéologie nanga ni sankarani attaché de presse donc na tsika ko lobela musicien moroté ba binga na internet c'est la toute première fois na pesa ba valeur na artiste musicien. D'accord Peggy si en fait ezaki question morobo e batu morobo ba suggérer ki ndenge ba koma mona ona JB Piana ndengo koma kangama trop na JB Piana mais kasi tu faut na kangama parce que na za autorisé nazara na Karine Mokonzi ba lobarate autorité morale mutape sanga makambu ba chinois ba pesa nga makambu lo ba benga intelligent de la presse parce que ezateka ki non na JB Piana ba nani a benga intelligent de la presse internet mobimba ouais sika
Oh, Peggy Titan te. Oh, sur internet. Te. Oh, Peggy Titan, mutu tout eza ozana kimbanteke. So bozaka na wifi oyeba Peggy Titan, c'est kotaka internet te. Atoza en Singapour. So kotaka YouTube oyeba nga Peggy Titan. Donc ça veut dire que j'ai été pistonné par quelqu'un. Bat ba pesa na ki moi na suka parce que moi na suka ya équipe nationale za kinga. À part ba janvier na babiri banda simba ba sac ya ba ser na bango, ba ki ba mukala menga na zaki muto na zaki considéré pour na ki na makambo ebele na décomplexa jeunesse et internet. Donc ça veut dire que nga Peggy Titan, je suis fier d'être moi. Le quoi na kuta lelo ba généralement les gros bébés tozana bango ba fenek chef moko. Donc ça veut dire que biso de la génération moko boy oh lelo to pesi makam na internet mais batu misusu le quoi ba biri ba janvier bango ba no simba ba ser na bango ba sac. Donc en équipe nationale quoi moi na suka lui second. Donc tant na yebo ka na pesi makam. Donc ça veut dire que lelo je suis fier de moi. Merci Peggy. En fait, jusqu'à présent, tu comprends de affaire Moïse Mbiete et bandaki et bandeli moi ba photo bandini mais si marambango comme na justice tozo yeba kaka suite nangote Eliane abimisi ba vérité boyeboy mais tozo jusqu'à présent on comprend pas quelle est la vraie vérité par rapport à relation à Moïse Mbie na Eliane. D'abord grâce au moni moi na Eliane Nele Zoloba, est-ce que vous avez dit que Ana moi na 3 ans botana papa na moi na papa na biso lisanga bonganga. Wana za ba commentaire à réseaux sociaux té. Eliane banda kindumba depuis l'époque flamand. Eliane nenga za wana mama na bango ba loba Eliane tanga yaka na 2018. Témoignage na yaka nango alobaka ke ba violer na âge à 5 ans. Le comme moi est-ce que Peggy Titon makambo loba devant ba internaute ozala ba épreuve parce que bino bolinga bo salir parce que nazo loba na mwana ya papa na biso ngalasi. Aye bango ke ba croyant ya papa na biso kutino tilo basika na kanda yele la bimi magistrat aya wana abima magistrat pona a soutenir Eliane na makambo ya ibi mutu na makolote Eliane ya d'abord na église ya Moïse Mbie na fiancé na fiancé ma kenda wapi akomi ko tchesu mutu Mbie bozo mona ke Mbie azane sans froid azu problème le ko na mutu azu problème te ateki dimanche ya wana zolo bana gérer ngalasi keba makambo kota babi ke à la fin okozala juger ke ba pe ba ko kanga pe o moni ke oza mutambe ko be ba sambisio parce que l'autre zakana na kanda ndenge continuer lelo akoma paralysé eza passer ngalasi parce que soki bazaki batamité ya malamu bangaki ba mema passer na biso continuer boete yango balingi ba nuire Moïse Mbie to ko comprendre yango soki Eliane azaki na ba preuve te pourquoi antimaki que akende na makambo nango kino la justice abandaki ndumba tuna bato bafanda na lingwala combien de voitures ya kotika atuna bato bande ko bokola na lingwala Eliane aza muto abimina mibali ebele na vina ebele neti banani ba oyo yebi mwana oyo ye abota o bozo bomba abota na papa mwana vena papa na biso lisanga bom est-ce que moi nango yebi réellement que eza mwana Eliane ozala ba preuve abota na vena biso lisanga bonganga mwana na ye so kene na yolo wa eso mwana 20 à 605 ans na ifasik asa na licence Eliane banda mobulu kala na vina ye na za grâce par cœur Eliane mwana na kolandelo ngana te talaka mwana mwasi azoke ndo samba tilelo azaka na maki azaka aka na rouge à lèvres na munoko na mbebo Peggy makambo zoloba vraiment siko bakanga pasteur bakanga ki frère Jérémy ta bakanga frère Jérémy makambo vidéo wana il fallait lo bazoki vidéo na wapi bazoki vidéo na pas Moïse Mbie. Mais les gens se plaignent beaucoup balobi que Ezaka ka Eliane te mais ba sœur baza ebele ba se plaindre par rapport ya pasteur Moïse Mbie. Ba ko se plaindre pasteur Moïse Mbie apesa ka prophétie lycée wana za na Russie. Abi pona ni les Congolais bo finga ka ye le bo pesi raison. Beaucoup de personnes baza derrière Likambo. Mais Moïse Mbie étant que moi nzamba obundela ye. Yanga lobi ke nzamba meme eti awa alandi eti wa. Nzamba alandi eti wa biso na zabongo ba épargner l'église cité Bethel. Bokoti songi oh la fermeture de l'église. Yemoko général Sivano ka songa lobi ke non, c'est l'affaire de ministère public. Ministère public non epesi accord na ngote. Comment ya lobi ka na droite. Papa na biso oyo ya mayebo papa Molière. Papa Molière a finga mutukutu makamba ko makana mir. Papa na Molière oh lelo ana problème à misu. Na été soka okeshin quand parce qu'il y a un problème à Missou. Mazolingana, il faut la yoka le deux côtés. Agole lika pas la famille Eliane pour la yoka qui n'a pas mbongo zawana. Puis en plus yo député le loza na parlement, yango faut pas dissoudre le parlement parce que batama mo lengité bana kata parlement. Mutu lokola papa Molière. Peggy, toza na rati ya sujet ya Moïse Mbie. Maramba papa Molière était libisoté. Papa Molière a yami famille, il va pas ayer ma pe côté à Moïse Mbie. Ayoka les deux côtés. Et bon, on se dit, on va dire, Eliane Baza Batou à Liboso, on se plaindre la Molière. Afinga bat makamba na mire, otalangote. Makamba koma na mire. Yemo raza exemplaire. Parce que Moïse Mbie, tout
épargner l'église dans Marambo. Donc en ce moment on peut dire que le pasteur Moïse Mbiye est bel et bien dans sa peau. Qui? Le pasteur Moïse Mbiye, il est bel et bien dans sa peau, donc il peut, à il est libre de à présenter, on peut le dire. Babi, c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire. Il y a après Vané qui a Kenda qui a la clip, nous avons tous la 13. Et bah, tu vas le bec, il y a Kimi, il y a Canada, à Londres et tout. Donc ça veut dire que à chaque chose, il y a Oyo, un ministre Oyo. Un album à 13 titres au monde et pèse ça les dégâts. Donc ça veut dire que Moïse Mbiye est loin de Dieu. Donc on a ni contre la chair, Aza Moutaza Nzambete. Moïse Mbiye est ma bene na malamu. Donc on peut dire que Eliane bon et Loronini et Sala qui est abimisa ba vérité moi par rapport à Moïse Mbiye, tandis que Nyonso Oyo moi ça c'est respectable que jamais continue Nyonso Oyo dévoilé que c'est faux et tout. Eliane a bota boena boy donc Eliane a bota ça na moi naté siko aza de virgin agni Yaza mwana déjà mwana bota na papa na biso lisanga bonganga mwana aobenga papa lisanga bonganga koko batu balobi que Eliane Moïse Mbiye a déviergé depuis banda na âge à 17 ans siko azana ba vingtaine tanga yaka na église tanga sala témoignage na boluka ba archive alobi que non alobi que ba violaka na âge à 5 ans siko bo contredire siko ngai au contredire ngai. Là, c'est à vérifier. Hein. On comprend déjà, il y a des gens, il y a des mains noires qui sont derrière cette affaire. Tu confirmes vraiment? Mais tout à l'heure, Peggy Titon, bon, on est allé qui pour la pasteur Moïse Mbiye, mais on peut dire que Zara a été cité par Misa tout Moïse Mbiye, Mike Kalamba et Michel Bakenda. Est-ce que tu trouves que Makamba Zolandara Moïse to Baronio sont là pour ça la Makamba la Baronio soit baza pasteur? Moïse Mbiye, ngana ko lo bateke Moïse Mbiye moi par rapport à moi respect à la pasteur parmi ma pasteur prestigieux il y a plus démocratique du Congo donc ngana ko juger Moïse Mbiye parce que ada Mosali Nzambe we raloba yango tout ça tout soit na biso mena basali Nzambe tu épargner d'abord l'église cité Bethel parce que croyant bazan a besoin et il y a parole de Dieu. Tolingate que non bas salir parce que l'église cité Bethel est bandite depuis 86. Tu vois, Moïse Mbiye est pasteur, soit pasteur principal, tu bois été main tu épargner qu'à l'église. On a côté la Moïse Mbiye mais Eliane étant que moi si aux chrétiens, comment on a niveau et ça la vidéo bon. Ça veut dire aux qu'on vivent avec la sexualité. Donc ça moi ça c'est respectable. Abana ko banga nzambe anga ko matina niveau ça la vidéo bon côté. Physico tolinga d'abord tolinga to vérifier. To yeba vidéo wana bana ko tina na parce que to yoki ke avec une fiancée na cité Bethel à part ça bana ko madame Moïse Mbiye et dans la version belé. Neza ma comme la justice. Que la justice soit faite. Merci Peggy Titon. Alors, comment chuter déjà dans l'émission la biso, qu'est-ce que Batubaroki qu'on retenir par rapport à sujet où il y a Moïse Mbiye na Eliane et tout par rapport à Marambunyo Soana au Batuba lobby bakanisi ba publier ba photo ba salir réputation à pasteur et tout. Donc qu'est-ce que tu peux dire par là on chute déjà? Ngana lo bake eloko wana décourager un peu Moïse Mbiye décourager peu ba fidèle ya et cité Bethel vraiment on a comprendre que pas vrai croyant parce que hier dimanche il y avait vraiment cas tout le monde va sertrina ba tout va mais kaka bon ya te que notre monde qui va ban vite ba croyant tout ya cité Bethel bazala qui présent donc ça veut dire que Moïse Mbiye a continué toujours ya ko ça la œuvre ya Nzambe par rapport ya mutindami o azanango par rapport ya fardo azanango par rapport à l'église makambwana mususu Eliane les affaires privées donc Moïse Mbiye ndenge les comme la justice à la fête mais nazo senga kaka na Jérémie Ngalasi ayeba ke biso ba congolais ko ko mocha emiso otangi kombone mingi te natangi kombone mingi parce que tu comprendre que bato mingi ba komi ko nuire ba sali na Nzambe biso n'a jamais lelo Moïse Mbiye a un problème parce que azara congolais ara ndiko na biso mutu pete a accepter que moi na ye moi si bakata ba trompe toza ni contre ni pour Eliane mais Eliane ndeka lo ba vérité zala ezali loko moko boye o ko mema bango suka na pardon parce que baza ba chrétien parce que suka Moïse Mbiye quelque soit ba sengi ya monde suka étant que bango ba chrétien ba ko senga na pardon avocat aux ala suna. Merci Peggy Titon landengo reprendre l'invitation la biso donc to lingi
par rapport à l'émission d'Engeleki et tout, salutation nao, na ba connaissance nao, na ba tunyon so o balandi biso na chaîne na biso ma référence TV. Napesi un grand merci na mon vieux le grand pétrolier JB Kumaluta venanga ya Kati. Napesi un grand merci na Joe Lili Atal en chair et annonce mon papa spirituel et pourquoi pas na maman nanga Arlette Matoko depuis Londres ainsi que na Yemoko Odette Ngina grand prêtre mère na bosanité maman nanga Aimé Toya Yemoko pe na bosanité Karine Elenge babi moi si à Mwindu moi ça métis noir Junior Chamba papa na Jos Nathan na bosanité mon cordon à moi Yemoko Maxime Landou tous à la ranaï to travailler bateau tout balinga rapegi titan partout dans le monde Karine mon autorité morale ba chinois bana membre bateau tout ba soutenir ngai bateau nyonso balinga ranga quoi venanga Jolili Atal en chair et annonce. Merci beaucoup chers internautes, comprenez bien que on est très avec mon confrère Peggy Titan Tomeka qui est un peu kolobela na marambo belé ya wera héritier et puis to chuter na dossier affaire Moïse Mbiye Eliane et pour moi je vous dis merci beaucoup, vous étiez tellement nombreux en train de l'émission j'ai aimé par rapport parce que ba journaliste c'est belé pour na sala kaka annonce fausse dans la ba j'ai ma gros bébé moi français parce que yo na monique ou bandi sikame on tout ça déjà annonce na français belé bana difficulté nango je pense que bande ko belé pe bazwaka ba mekamo ko se documenter ne to mona ba j'ai gros bébé à sala moi français au senti que moi en tout cas merci beaucoup Peggy Titan le baramingi en tout cas merci beaucoup bon meka pe ko apprendre ko sala moi annonce Peggy Titan la kati ote ba to belé ba kansa kende to sala ba émission internet ba internet ba moi la biso ba zoba mais tala biso ba grâce par cœur je suis une fille de l'IFASIC bien formée pas comme ma mère Mili parce que ma mère Mili so PC 4 2 secondes na pamba na non ça kokate mais moi na IFASIC. Merci beaucoup Peggy Titan, je te remercie. En tout cas pour moi je vous salue à tous chers internautes, vous étiez tellement nombreux. Mes salutations à mon caméraman Lionel Chamal ainsi que toutes personnes qui ont disposé leur temps pour nous suivre. Je vous dis en tout cas un merci infiniment. Sans oublier ma maman chérie que j'aime beaucoup, maman Elisabeth Bassala. Bon séjour à toi ici à Kinshasa. Et à mon grand frère propre, Didier Pedro Wayengo. Bon séjour à toi. Donc des gros bisous. Donc merci beaucoup. À la prochaine.